makambo mabe wana sikoyo bato baye sikoyo ba makambo na bango mabe eza bato ya ba YouTube pour YouTube de minutes bato makambo ba débat intime bato mo soit na pamba kufingana donc lepsu ngano to kozala boy tout na problème penate mais yo za na bato nanga za na bato nanga isi fi oyo kaka mwali kamu na bato no batelemi ya journal bagi boy babani kufinga ndape na koyoka na okanga mutema te bato nanga pe basani ba yeko sa réplique na si atula le mystère si atula ninga zaona tuna ibanda tito ye banaka na ye ala na carne mo pasa kutambela ngo ermo kari ye mo ka kiti na sima iloko zate ba kiti mso zate meto ko mataka bon voiture na zagina tuna ese to tilo ça na te change de parole ate ya mukie kako l'homme prudent voit le mal de loin. Est-ce que tu vas nibaler qui va ici quelque part on dirait bazo comprendre te mondango ba comprendre te ba tsiko makamano so salwa neti biso to andenge moko o to andenge moko te donc parce que moment côté bien non nakata sac moko jamais na kuna boye loko wana na banga na bango ezo bengane na zabu ngaya joni na zabu na age na ngana za nango na musalo ngana sali na mboka oyo na bato ngana diriger sikoyo soki par exemple Bellevue bengi ngana tourner yo si la to dina na bobe ngate po na salini na pese exemple ngamu ta bengi ngana tourner na après moi sina bana fona lesa pe bango si okuna bino bobe ngate po ngana tourner koto soki kuna si la benga yo Bellevue to dina ngo benga ngate po na tourner koto to na tourner pa dina na kale biyo ko benga ngate po na tourner kuna jamais na banga na za mukoro butanga na ba makamona te bango no moni ba tono so ba artiste comédien o ba zui moi relève o bazui moi avantage ya ko komaka ba film ba tournaka na yebisaki bango bozo prôner ba valeur baninga tango kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie yo juste au départ nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gen tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga papi gen tolobela vie Ambro Jenny, papi gen, nazalaka moninga na yo te, papi gen. Nazalaka moninga na yo te, papi gen. C'est impérateur Modogo Jaffa qui fait des films. Papi gen, tout le bel avis, c'est nazalaka moninga na yo te. Est-ce que nazalaka moninga na yo te, papi gen, tout le bel avis. nazalaka moninga na yo te, je suis pas ton ami. Papi gen, tout le bel avis. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gen tolobe la vie ne. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi gen tolobe la vie. Papi gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te, papi gen. Moi je suis pas ton ami, hein. Nazalaka moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi gen yo ebite, azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso. Na Napoli, nazalaka moninga na yo te, papi gen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te. Papi gen tolobela vie. Grand petit. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Tolobela vie, papi gene. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokele confirme. Tolobela vie, papi gene. Nazalaka moninga na yo te. Mobali ya pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga.
Chers amis, bienvenue sur Tolo Belavie officiel. Voilà, merci de votre fidélité. Bandeko Bolandarabiso partout dans le monde, merci à vous. Et merci Namao, surtout Boza Kotia Biso Namabondeli. Continuez toujours de faire ça parce que sans bino mawatro. Dans Kinshasa, Nabayi Mikolo Tozavena trop Kinshasa. Donc merci de partager l'émission sur mon Yango. Voilà, Biso Tozana Nawa, Tozana Moi bio. Et ça ira bien. Washington, merci. Emile Bamba de Zurich, merci Nayo. Sabino Nobara Mawatro, dans un monde de Soussou, il paye des cocao de London, dans un zélaït. Patrick de Souza, l'éditeur de la prolongation, merci Nayo. On a sa base. Tout le monde dans l'émission, on a bango parce que on va passer en force. À mon sous Didier, à mon sous Jérimbo au Canada. En tout cas, Gaza Abino. Il a dit, il a fait Jean-Claude Mabanzo. Nous yamba icône il y a théâtre na biso na kombo ya Johnny Papa Ntsakala nazo yamba ile loto meka ko solola nanu mutu akala yo bon bakisa bon mutu akala na musala voilà Papa Ntsakala boni malamu Papa Ntsakala ya Johnny mutu akala yango na kaka il y a moins donc on a ils ont place mingi. Il y a Johnny, bon il y a Johnny. Non ça va. Par la grâce de Dieu, santé ça bien. Aussi santé la bien non il y a une émission t. Comme santé ça malam, il y a moins mon aïe qu'on se présenter l'émission pour les droits nanga pour naïe bisa ba téléspectateurs au balinga kanga balinga pe émission na yo. Mituno gotuna il y a yo ba réponse ça yanga. Il y a Johnny soto tozo les loyo. Au sali combien de au sali mboula combien dans le monde de théâtre donc dans le monde de théâtre na ko bana sali ata plus de donc kalaté na ko ça va 50 ans dans le monde de théâtre oui ah bon ouais kalaté donc so bana au kota mo nous ala âge oh na d'abord na ko beta balé balé na beta ka mo makasi penza balé o bengi balo mais na ba 75 na banotika monde de théâtre na 76 to bani ba théâtre quartier na tiki ba balé na comme na théâtre quartier après ningi na évolué tina mo lelo so na 76 déjà na manga théâtre bongo sikona zana mbula boni na théâtre sikona bolo zana na ba âge nya pepe na cause la tamsu na ba 16 ans 17 ans 18 ans sikoma pa ba ngoni non ba parents nanga d'abord na ba yamo bazala balinga biso to sala tout en classe balinga tout en classe mama théâtre mais comme na kata quartier de leka na ideka ya usala ba théâtre ba kokodia nzomboyo ba mosabu lelo bazala ba poto pe kuna ndeto baneka kalunda makoyo ndeto baneka ko sala na kata quartier après na ndenge pe to kuma na groupe nzoyo OK sikoyo eloko ni poussa kiyo pina o kota o tikino bali. Bon, c'est vrai que c'est bien un peu bas les gens ont des alliés, mais au tiki foot, il nous faut y théâtre. Plaisir, moi, ça là, on a là. Ouais, c'est, maintenant, moi, kala, tous les cas, on a la télévision en noir et blanc. Ouais. Les gens, on a groupe Maboké. Maboké Ngalé, Bamulanga Pembe, Moussa, Mutombo, Mama Impala, Mama Wasso, bon, et bien, na Bakufa, Bangwana groupe na Bango Yangwana. Alors, et on s'en a plaisir, mona, des moulins à jouer. Et on s'en a plaisir. On a un groupe salon, on a Bango Nenan. Na ko que c'est un mois au Saranate, des secondes à payer de la fait ne jouer, on a joué un jour bon. Donc, Bango ba idole, ba lingala mingi. Avant d'avoir on a fait groupe salon, ba Sonzo, ba Sumu de Brende, ba Inga ba Shaba, ne il est là ngapena kotranga na monde de théâtre. Sikoyo groupe salon on se retrouve un groupe Nzoyi on se retrouve en demi puis bandaka deni groupe. Bon groupe Nzoyi bandaka parce que na batana yo so na robeta li solo mais eza trop long. Tout le baquet bon biso na on tanga classe mais na kata quartier de sala groupe mon comme na les abeilles. Les abeilles voilà yango pesa groupe na lelo. OK. Les abeilles a né wana na 76 77. Talaga les abeilles à l'air wana. Odo sai na kata quartier ngai kokodia nzomo mosabu ma ville ndomba silola za na ngola ba wana ndi tunakoleka na baona radio afa ba pembele ba tsengo ya ngenda baya ba mambiko kobaya les abeilles za ko jouer kana kata quartier mona bolatika ba teni bokita msu na bar moko bo futi tike 1000 francs ba koti butali
mais tango groupe nzo elingo banda leo na tozana na la voix du Zaïre. La voix du Zaïre to na vie na biso comme na maomba akufa na ye déjà a proposé biso na la voix du Zaïre bazo luka acteur moko ba ko remplacer groupe Maboki na radio ba otira na télévision. Biso to bino ça va biso tozana biso bazo groupe les abeilles bazo ba mambriko bana commune ya Kishasa bazui ba mafura bana commune ya Njili bao bazali kuna basali concours moko boye na concours ngo biso ba les abeilles nde to gagner vous comprenez biso ba les abeilles to gagner tant to gagner to moni que to kota na la voix du Zaïre na kombo ya groupe Nzoyi les abeilles to tiango pembeni to komisa ngo Nzoyi na bolonga français to tika Nzoyi na lingala to moni que to koza biso moté to récupérer bantengo to récupérer mambriko diangenda ça va passer ba mambriko ko ba sanga fofé ba medar lomboto to récupérer bactéries to salis ko noyo moko après ba mama bipendu ba ye ba mama nzita ba baniko ya ba mayumbu ba mama boka ba sans souci ba ye ba kimbatseke ba zala idéologie za yana idéologie bien ko idéologie mais biso ni bana lingola ya biso les abeilles za biso OK yango to komiseke onto biso bana lingola comme les abeilles yango to mimaki na la voix des abeilles to tiango lokola ntoi OK donc ta bazo pesa histoire to ko changer ngote eza biso voilà yango to tekolo to ba na radio ba pesa zo pièce moko boye arrestation arbitraire to komi pièce wana titi to sali et l'équipe la radio ay maman ko banana biso pe yango nati donc groupe Nzoyi ezaki différent na groupe Salongo ça dit bino zo connaît ba concurrent ya groupe Salongo na télévision bino na groupe Nzoyi na radio voilà mais de temps en temps le réalisateur le grand réalisateur pauvre Titenge Sana avec hôtel na gata groupe sans souci yaka papa nsaka la jouer rôle na groupe Salongo mama pembe mama mavila to comme ko jouer na bango ba mo benga biso mais biso laki ba groupe Salongo ti to zaleka ko ya ko sunga so rôle les ali voilà tu ko se retrouver sous ndeni na Chic Choc le yingi na Chic Choc le yingi place ko sala papa nsaka la alo yinayi botango na koma ngina ne lokola na ina bande ko nga Litotala Ngunza azasiko na Lausanne wana mwana grand sœur na PC Bambote Ngunza pelekete na zaisu na leki nanga Jacques Nsingi Mwanza azana Lausanne pe na Suisse alors tango bango bakene bangola bakeba poto eba bakole kaming par Angola après que wana déjà na bane ba 80 ba sema ventilateur ba 80 bango ta ba komi na poto ba bongo ndeko na biso to tika kuna akoya te na poto vous comprenez basali tout batile là on a visa zo pesa bana ya kitoko visa ya mobulu te okino kana agence na ville olaxi passeport na yo ufuti soki $50 ba pesa visa oyo okir poto ya sikoto ya matata bon alors na bane wana na ba 83 na bani ba démarche 84 na pombuki na kepoto ta na kepoto na sali ba 5 ans na eko zonga donc peut-être na 5 ans mikini na mona mamboka lokola na banana na kende Cameroun na longi na ke Libye na yebi yango na ke IRSS OK na sali une semaine na Russie na ye Italie après na kota ko va na Suisse ouais voilà les choses na fini na Suisse na va boso na haute nenda place na zo sam sala na ngai après na Martini après na vani mwanda na Lausanne après na ko OK bozo mapa yebi ma poto bien za ma keti zala kuna to lo ba ngote mais ezala ba makamu nango ba critère nango soki tamso to samagité sali boye donc c'est alors on s'est retrouvé na après na eko zonga na ngata na zongi na ba 88 je crois 80 na zongi na ekuta bangabia da siko bazaki na groupe na bango nini nzoto wela alors tango la bango ba matate kweli bango kuna suku ndenge ni vienga dios alobi joli pe lokola awuti poto azala kini awa tamie tokuta na ye tozoba idée na bango ya groupe Salongo mona groupe Salongo to tshaba kitika na kata studio tite sana zo former lokola banda wana to bana ba sortir libanda te bana ko jouer libanda ba jouer kana kata ba studio ne to zabo ba placer ka ba kiti ba sali décor mabaya lokola banda alors na de tango jouer idée wana yo na ngape to ko jouer bongo te na biwi na ko jouer na ngana ko ba scénario te ko
pièce à liboso nzungu na mufine kuna après tu commences ko pièce à papa ntaka la longi na yona kufagi wana to sala yango na voilà là te là au zipa nga bata ntaka la mko basi ba réveil voilà mbaloso voilà pièce on a ko ndena yako se retrouver na Chic-Choc Loyenge. Ok. Moi, à le départ de Chic-Choc Loyenge, tu as sali ba tourner belé na ba Guadeloupe, tu coûter Mobutu, tu tambuli presque toutes les provinces. Bon, comme vous avez très bien engagé. Ah, on a dit le nom moi mutu ngati. Ti le lo. Mon kerekoro. Kerekoro. La dios. Ba evala wana, ba mama maloba. Ozomona travailler na bango ya trop na Chic-Choc ba Joe Mulex ba pauvre Nguma Commando ba pauvre Mangwaou de travailler na bango. OK. Mon après quelque temps tant ko katara pas Chic-Choc Loyenge Panzani ba biso to kena nouvelle Loyenge na Mangwaou ngara tika na Chic-Choc Loyenge na batu mususu ba Jani ba ye ba pauvre Firenze boela ni bon wana ezali nango ka moi ba pepa diable yaki ya ngezala ka pepa diable ezali na opera le grave penate. Au contrat de jouer que contrat moko ngade a signé contrat na bra Congo hein a signé contrat na bra Congo tikine bralma kena akena na bra Congo alors ezali makambo ya bien moi mbongo mais ngade kazali bien mais ba songi to musu bazalaki et pesa ye lokola moi bien te ah monsieur to mona que moi kana moi ngai ko koma wana bon tu préfères jiko yo kolo Chic-Choc Loyenge otika nom se peut kena biso mais en tout cas ngade la lela ya trop abondela nga mingi abondela nga trop tant même ba ko papote ye nga biate bokena mnokaka mais la mutu na to kutana to so na biso allez yo bokamu na ba Jacques ndato kamuna Jacques ngwaou ça les nouvelles ngena to super contrat na biso mais bango ne balé na ebité so ne ba ko mona na to mais ngana ngade da bambote bani to mona na to sololi bambalo sombo wana to zazana bango. Ma parenthèse bon ba tebele ba baté ngai na tuti sa ngadia dana Mangwaou na Paris. OK. Ezana to lobe la vie soki bolingi bo beta to bo etika ngadia dai Mangwaou à Paris. Bon ngam na makasi nanga amna sanki bakuta. Alors, théâtre le ozo monzo kende ngene. Bon théâtre na mso kende tant to bandaki yango excusez. Na ndenga ntonzing. Tant to bandaki banzonzing to kana producteur moko oya alinga to sa banzonzing acteur Major Bisadi. Onga na yebi. O contacter nga Major Bisadi. Les amis du théâtre. C'est qui posa moko ya ba cofondateur ya nzonzing to lo. Oh. Mais Major tango awuti poto za ola hotel moko ayo na njiliti. Pour ba na ba koko bilali. Akomola na hotel mona kimbango comme ngo jimbo. Alors bien koko bilali abi ngana zo luka banani o ba ko sunganga ba koma ba pièce to naki no teka ngo na poto. Alors ngale roto na groupe na biso na sali groupe to sali groupe na Willy. Les dieux du théâtre Willy Mam. Bambote no bisiko zali petit frère propre Willy Mam. Donc tout ça le groupe na biso les dieux on appelle Siatoula mystère Siatoula ba ina groupe la bango swabala pour les agis dirigés par Badadi de Kambala ba Seki ba Mugondo. Bon na moment na ebe que Siatoula zali à sa kepoto atika groupe on pas Badadi de Kambala banini bambote na ngo mystère Siatoula bambote na ngo mingi. Alors tant atika le groupe on a sikoyo Bilal a go contacter Bilal pas une swabala a contacter bacteur à swabala a contacter ngai na ngape na bacteur nanga a tout ça lisiko moi dio moko boy na zo kanda bacteur dadi pe kuna ba zo kanda bacteur tout ça lisiko les amis du théâtre wana ni ba ebakata ni ba Gabriel ni ba Po Firenze ni ba Jani ni ba de Londres ni ba nini tout ça pièce mumbu mekila ya liboso mumekila et ça la succès for la pièce na ngam na koma kia dawa contredire nga wasati mbumekila namna koma on a les amis du théâtre on a combat na combatini on a koma kaka et que ba poto ça les succès majeur à zonga bi faut nous tourner na bini alors il faut de fongula brèche de fongula les amis du théâtre ba bagata ba ye ba Gabriel ba no kota ba tunyo so na utanga ba komone ba yelinga na zotala ba ba de Londres ba ye ne ba yeli na monde théâtre na monde nzonzingo. Comment ça va jouer on n'a pas regardé ba Po Firenze ba Jani ba jouer mais pour ba yo kota les amis biso mto yamba bango na dani vous comprenez to funguli motema bokota ba bijou la reine ba zo kota na bango na Dadi di Kambala oui to ni on to funguli ba on zela tous travailler ensemble ba pauvre Dudunga voilà ba mama Bomengo ba to kiliki ba Ans Luzolo hein mon petit que j'aime beaucoup Ans Luzolo
kolo vision kolo idéologie bamoto oyo yango bisika ozali ozo comprendre donc tozwani wana bacteur babidi to former bango baye bapapa makaya babani kokota bazali na bagroupe sans souci ozomona to former moi bato pe baye bakoti to élargir les amis du théâtre na moi lo ndenge kende nango tozana mosimo ke pièce wana oyo kufaka wana papa sanga nana komaka pièce wana tolobake moni ngare lero na ko pesa na idée mais kokoma biso to koma ba pièce tout ça lo mo papa nsaka parce que grâce à ngare da moni kombo ngande bima makasi grâce na franchement parce que tant asali comme asali pièce wana apesika titre papa nsaka la longi na donc grâce na ye to komi pièce wana isili ba ne to jouer ki yango je comprends pour y parce que na mo ba idéologie na ye ba idée na ye azali ko pesa o pièce le sala 6 mama na lobino ya mama 6 to kene ba tembo to kene ba kayemba to kene ba place belé to kutango omoneza na sinette batie film exemple Django tire le premier mais omona film bandi liboso eza lokola actualité au théâtre la sima ba tondi pour ça théâtre to mona on ba kayemba na ba tembo na bangadeda donc quel succès na pièce wa tina moi aller pona osikoyo nzonzingi nde ya koboma théâtre tonde selon vision ya na kilo non nzonzingi matse biso parce que na lero na nzonzingi zo futa te pour ba théâtre ole que ba tv zo futa ngo bato te mais tant au monde nzonzingi ba major ba ye ba mi José Mabilama ba ye ba Titi Kalu ba ye ba producteur ba ye ba producteur ndenge na ndenge ba tiki mbukusu na travailler pe na ye na comment ba pièce na ye ba ya lolo swami ba arme lourd. Et comment est-ce qu'on fout à bactéries ce qu'on va moniquer un journée de foot bah ça 50 bah 200 sur le banane on a combien caché banane on a combien non caché on a banane dépend de na moment wana bah caché ça bah 300 bah 200 bah 200 oui bah Titi Kalu on fout à bah 200 major bisada on fout à bah $150 bah 200 p ah bon alors selon capacité on joue les p et puis rendement total moto azaboye ozomona on fout à bien la nzondi on va teka ba cassette mon ba cassette minene cassette mo teka ngona ba taba ko koma ba mini DVD mais ba aussi mambongo beleti ata ba futi biso combien ba producteur ba zona ngambu na zoko ba filmer na ozana ba producteur ba tinanga so na bi na ko filmer on combien $3000 même sur 4 producteurs na même sur ndako na 12000 pour ça ba film oui donc c'est retrouver ma case bon les on les bien mais na moi les noter c'est quoi il y a mon type on a besoin ya acteur oui bah ça peut être ligne ah na ligne na film nanga tia pululu film nanga tia bakata chabo c'est quoi tia pululu tia nani c'est combien oh yo mto futa bango voilà c'est quoi ya bikaka na tindelo les $5000 non ça calcule et bakata so quoi jouer ça déjà acteur nene 200 pour une personne jouer moi 200 oh kuna moi 100 oh kuna moi nini c'était comme ça ngamo pela comme pièce ngam na pesi pièce na taso a pesi nga idée to nga na chep idée nanga mais nga fana na mbongo na idée $300 ngamo pela ngona jouer dans les on ezaki mbongo c'est côté les na pour ça l'émission nda futu on ça la émission pamba taso nda pesa na $100 to na boki libanga kaka moko pamba ah mais le loi tam na boki yo libanga ato yoki nwango comment ma belle bisote bino mata poto comment ma belle na yo mata poto non mon mata poto siko funa ngana na zonga na mo sala ko bino botala nga na ko pona na yo boye mo tala bi video na boye nga bona sani o le bapena bongo bona sani mo na masa so bi atina ta mo mukete ah ni kene pa nani kuna apa so mo 20 mo ko na 20 bo lo so ba sa bo kitsi so ba 20 tande bo kitsa valeur na biso bino bino bo kitsa valeur na so bino mo ce monde de théâtre et monde ya nzonzingi on dirait beaucoup mais un problème bébé na monde nzonzingi bon entre bino ndiye ko maki mo est-ce que biso depuis to barena les amis du théâtre ba major bisadidi toto sala naye ba ibakata vimbo ba Gabriel ba Bijou la reine ba na bactéries na otanga to zaki na bango ba via ba ye mais lero est-ce que ba to ba débat o eza siko to ba makambo mabana to siko bato ba yesi ko ba makambo bango mabe eza bato ya ba YouTube pour YouTube de minutes bato makambo ba débat o intime bato mo ko swata pamba ko fingana donc le sou ngano to ko zala boy to na problème penate mais yo za na bato nanga za na bato nanga il suffit oyo kaka mo likambo mo na bato no ba telemi ah ya journal ba giboye ba bani ko finga
ngape na koyoka na kokanga motema te bato na ngape basani baye kosala réplique basi atula mystère si atula ndenge aza wana tuna ebanda ti toyebanaka na ye ala na kare ne moko mpaza kotambola yango ere mokari ye moko akiti na nsima eloko eza te bakiti mosusu eza te me tokomataka bon voiture nazalaki nango tuna ese totikela kosala te change de parole ata ya mokie kaka oyo ata mokolo moko te est-ce que to bani baleki oyo baye sika quelque part on dirait babomei bino mpe bazocomprendre te monde yango baocomprendre te sikoyo makambo ezosala kwa neti biso so toya ndenge moko oyo toya ndenge moko te parce que mama okotisa bino non na kata sac moko jamais ntango na boya eloko wana nalobaka na bango eza bengani naza boye ngai ya joli naza boye na age na ngai naza nango na mosala oyo ngai nasali na mboka oyo na bato oyo ngai na dirige sikoyo soki par exemple Bellevue abengi ngai na tourné yo sila to dina na bokobeyanga te mpo nasali nini napesa exemple nga moto abengi ngai na tourné na apena mwasi na bana fona lesa mpe bango soki kuna bino bokobeyanga te mpo ngai na tourné koto soki kuna sila abenga yo Bellevue to dina nokobeyanga te mpo na tourné koto to na tourné pa dina na Caleb yo kobeyanga te mpo na tourné kuna jamais na banga naza mokolo botianga na bamakambo na te bango wana omoni bato nyonso baartiste comédien oyo bazwi mwa relève oyo bazwi mwa avantage ya kokomaka bafilme batournaka nayebisaki bango bozoprene bavaleur bozosala biso plaisir nde ezoleka na bayoutube lelo bozotina biloko na bino na bamaboke tv bato bazotala bazosepela eza biso monde artistique nde toza fiere bato bayeba yango te bongo osala eloko ya kitoko to obetelo maboko lino losala eloko kitoko ngai na obeta maboko si losala eloko kitoko na kobeta maboko Bellevue osala eloko kitoko na kobeta maboko Caleb osala eloko kitoko na kobeta maboko eza fierté na biso blague te alors nalingaka te bakotisa ngai na baconflit wana nalingaka nazala bango kaka bon terme mais sikoyo conflit wana bino bakoyotu mpo ni botika conflit wana mpena non totikaka yango te tomeka kokota yango tomeka epuis na biso vérité okozwa mikro na yo okepa sila yo conflit bozakotna serimo tokoyoka bozoswana conflit na babellevue aoyebi so ngai nayebi makambo wana te aboyani mpe kosala kuta interview abaka nayebi makambo wana te ngai naza moto mosala ata ozwi mikro kena mpo abellevue biso ngai nayebi biloko wana te na miso ya baoboyami na kati makambo bango me bango balobaka na bango eso mona bango basalima interview bakofinga bango moko en soi soyoka alors ezalaki bato na bango te bato na bango bazolinga oyo olinga mpo balingo mingi so moni moninga kuna alobaki yo mpo olinga oleki mpe na te bandi koloba non fo tobomaka moto fo toboma moto non eza bien te monde ya théâtre efuta oni monde ya théâtre efuta oni monde ya théâtre naloba série ya bangadere na tamboli ya to monde ya théâtre série ya ngadade ya ememanga na baprovince ebele dans toutes les provinces ememanga tokutana na maréchal na kati ya Guado afuta biso mpe bambongo ebele na mosala tosalaki na Guado maréchal Mobutu tovanda na ye monde ya théâtre Kabila le père tojoué na palais de marbre na miso na ye monde ya théâtre lelo towana bacarte mutuelle de santé epai ya première dame mama Denise oyo nga naza nango ole nasenga yo oloba na nga nga malili boye naza na nga na mbongo te papa tilanga ntango asenga wana nazobela naboyi ofinga nga mama asala tu nga naza na carte madame aza na carte bana bana bacarte amo ezanga transport hôpital nyonso kokende ya monene bakoyamba yo na bacarte wana opération ndenge nyonso bakoyamba yo donc epesi biso sala bien makasi yango na bovanda kaka ata mobulu yango ezali bokolonga kaka nzambe ayebi bakobundisa bino me bakolonga bino te voilà tozali monde ya théâtre epesa yo quand même epesaka mo bavantage ebele naza na taka na terrain moko mpona kipa yango mingi te moto apesaka yango magique si balaka ancien ministre ya soki ya nini yango wana apesa biso baterrain mona bamama linga baterrain yango ezali tokengelaka yango koti lelo likolo nini na monde ya théâtre donc monde epesi baouverture ebele donc oyo eza nakofanda mpe bo nazoka na ata 100 francs eza na poste meta so nakobelanga mbuta metro makengo na Zurich ndeko nanga Johnny nini nga bina na problème sérieux awa nso mona kaka obelaki na tongo na 12 mois $100 tout le monde obaka mavungu dafe mavungu dafe azali ko wana de tout le temps ana na kina yo bila libaka luvumbu donc bombe
Luvumbu David. Parce que ça y a pas dit combien elle. Luvumbu David. Grand mécano ba dit combien. Mutu na ngapenda. Donc na kosala ka non ngabi Luvumbu David na ndako muburu elle ya. Laisse-moi 50 000. OK. Donc tu l'as sur la bien. Ah ça dit quoi sur la bien. Et non les bomas au monde il y a Njonjing. Et non les bomas Njonjing. Moni monde Njonjing ekoti bon ba producteur peut belé parce que na semi ki na bango baleki na bango banani ata sana théâtre surtout loko wana. Ba ningeka ka bakotsa ka bango. Mais il y a producteur, il y a peut 10 000, peut 5 000 $, ba tourner ça peut. Moi si mon. Il y a le beauté kota kaka. Ata ibili théâtre le monde lokile ka place. Leki madame na yo, oh leki no mo ya nani. Tellement tel que moi boto bi akota kaka. Donc belé peut tout monde ba kotsa ba. Oh mingi ba banela pe bongo pe ba ko simba pe. Et simba ki na ngope mo na pe tiwa azupe mo libala. Mais quelque part donc c'est que ba banela pe. Ba yaki ba profit na bango ko. Ayi ka visibilité. Ayi ka visibilité voilà. Visibilité mingi belé ba kotle na ba visibilité. Yo pesi mbongo ba tsa leki yango te wana moko fachette. Vous comprenez? Bon ce qu'on a lé wana moi ça monter mais te mo le tout tourner ko na ba contre cœur mais na tourner kaka. Bon tant que tout ça va bien qu'on OK ba VHS était kami makasi ba DVD était makasi mon nzenzi ko tomber faillite makasi na ba YouTube tant YouTube bimi ba te belé ba fumuli ba chaîne ba belé ngana na chaîne ba biso comme kana 1000 abonnés ba foutu $10,000 so comme kana 1000 abonnés ba foutu autant YouTube par exemple comme belé comme ça ba mibe ko na ba ka faut comment na combien de cas faut ça la boy et belé ba kanga ba chaîne yo ça dépasse $5,000 mon comme ba foutu $35 et l'émission balamo $10 $10 ça so tu rive de comment ça longa pour la visibilité mais les nous so réanimation c'est tellement chouette quoi bande ba foutu ko parce ba yeba déjà le makambo wala chouette moi na ngamo kutu Blaise Ntsakala na Saint-Étienne. Mon fils, artiste timide. Artiste timide. Papa, na fungula ki chaîne na lexi ba théâtre. Même ko mafuta nga na lela mana miso. Bo asani. Mais le ko zana ko ba comment nega ko coach biloko a compter sur l'art. Ba coach visibilité la ezala. Visibilité ezala. Voilà. Et là on susu affaire mabanga. Yabite mo gérant on ndenge nini mutozo bandera mbala mo Johnny Tsaka na Suisse. Kutu kende ko landa ba théâtre na nyonso na sala na banda. Te yote. Na par exemple, il faut ba landa ka biso ba exemple na biso. Dans na place da ko poser les libanga. Na wo monte tenge yo Luvumbu David. Luvumbu David. Donc so na poser ngo, mutana ko résister te. So na tiki libanga bu. Mutana ninga olanda ngo ata ko dala mite ba yebisa bien landa libanga ya Johnny. En tout cas, à ta bombe on a sambetu. Il a bien ça qui est là hostel. Mine siko yebisa nga siko. Ma banga msu ningo le bila désordre. Ma kele les awona ka ko ata. Mr. Siadula na Hollande. Oh, na ma kele na Hollande na onde ni. Et puis les banga msu ça na contexte. Fais ça na ba contexte kango. Fais ça na pas so goti kango. Goti kango na désordre te. Ngana go boka. Ah petit frère propre na kata Lausanne, Jacques Ntingi Mwanza New Jack. Na moi c'est shoot tete la personne mbote bino ne ba conseiller tala boke na pesa conseil na couple tel boy buta metro maken ozomona donc mutama landi yango libanga mo na sens ko boka libanga te na sens te yozo ke olobi mama na kera no tilanga mai kuna ke toilette mais yeba nani Luvumbu David zawana est-ce que ça na nzela na sens te le bas plutôt le bon monde est là préparer quelque chose au milieu toujours ya mabato toujours ma couple tel bo bakoyawa toujours ma major bisadidi toujours ma mutu te be monte mo kona uta Suède bango ba ngolia mingi tala bo ba bio sile eleki nango bango pena sens papa pia ngata mbongo bo yo pesa combien toi ta $20 ou to comme cher tala mimi zo kene na osoki wapi yango otiki libanga mais bino ndeni kasi botika pe lokwa na ezu bon na bien partout biso na tourner net na minute ba zo tourner ngana zana ba naza komate mais ba minute yo ba tourner bazali ba tourner ba masina bazana ba Delvo baza wapi ngana zana bango te na pela tournage wana te nde ba ko ba banga na bango to me ngo to sumo réunion te ya Johnny ezala ngo to loba ba lemba musoso le bine groupe ngo ya yo allo donc c'est que moi manque respect bukasi umuntu tiki na ngo kaka bon vai na yo
Yamo les a blum to ko kota na to ko kota te o to ko reprocher na to ko reprocher te. So oyoka so oyoka te oyoki te. Na ko contribution ka loka muketo sana papa makaya ya likaya bukindo. Eloko na musique ya kindo kile kwa likaya. Bobuleni no. Bobuleni. Mais to bule ya zaki na ndako ayika bi vie joli na selo ko molo kola akupe madame nga osama kaya. Yemo ayika bi na pesoka kindo kina likaya boy. Ta besoin likaya. Inspiration to répéter te ta le bonga pe. To bandi mamuka sur les chants ba filmer pe bisonga ba likaba ngone nazo liango yo tato likaba nazo liezo sila te na bois que on pas zo bois que lingango donc eloko na nebisaki yango il faut to continuer passage wana ya likaba to ko na contexte na musutata to salaki moko mwana na utaki poto bengisaki na jet privé na ine kindo mais likaba na faut continuer obike bo ya tu besoin c'est bo Bonjour, c'est aussi ça va tu quoi vraiment. Moi c'est ma félicitations. Biso to za biso. Biso ba tira biso tembete, biso to créer kaka. Donc on sote, tu toujours ba créateur de makambo. On a pas tel solo na ngamo côté, et là on ya muke na sali ya ni na kata mama ya courant honorable. Na le pas ba la nana donc na ke boma na pas makaya. Ok, le tolo na eza muke ka ya muke to saga mikolo. Zela na tango ekota bongo mona. C'est très important. Ya ko saga na te ko sepra na ngoti. Makaya ka papa nini yao. Ngabi na to kata maya bato. Yo zamu da régie de te. Na ngana profiter mbongo. So ba yebi ke ngana zamu ta lukuta ba landa wa ba boma ngai. Mais c'est yo. Différence que ça entre Bino na ba Nigérian. Bon, moni na fse no moko. Lelo so ko za na possibilité. To comme na niveau wana pona nini. Lelo so na ko tourner pas na mino lelo, moi c'est le bibo tourner aw. Mbali tango ko ya amoni ba jeune fille belé, abanu ko vanda, abanu ko tala tala biloko, abanu ko lula. Lobi mungu ya ko connaît moi sabi awa te. E bébé si déjà. Moi sabi awa te pas moni mobali na ye, misu na ba jeune fille ya ba. Yangwana de préférence, ceux qui mbongo eza nango, to ko lua ta hotel. Pour le comment on louer hotel. Ba négociation basi ya mibali, akoya ni hotel ezali awa, batili appartement lesu bana tongo ti 18h $100. Afuti asali pièce na ndinga malamu na kimia nyonso. Voilà. Tu comprends? Parce que ça na moyen. Oyo so moyen zati. Bokomika ko place. Ni chaka ka kicha to tourna. Chaka kicha to tourna. Et bien ça rappelle musala. Mona na moyen besoin nini ate. Mingi ba mo le ba voiture. Voiture boko louer, voiture bo tamboli na ngope na ndinga film. Et ça nga mo biso makambe moi finance et tout ça. C'est que nous la ramini pour na si lelo na ndongo vandi si penati lelo yo au compte parce que belé moni to uti na monde ba CD leki lelo to monde YouTube et le cas. Mais yo ça toujours. Parce que c'est que nos amis na génération pour la nini. Na ninga musana ngami. Margué na zapere émission na salaka. Obi kana journaliste na RTNC. Très bien. Na émission na salaka ti comme na ngotango ba wendo. Bindule ya tango ba wendo saka chaque dimanche et ça en direct na radio na RTNC. Pendant 45 minutes na beta ka banzema kala. Bon ba senga banzema saka en direct. Mutabengi na téléphone. Vous en avez besoin ya nzembo ni nzembo ya Marie-Louise. Le foot en peu bien quand même. Kaza Jean RTNC. Nana avantage nous sur bazana on zana ngo nana carte de presse nana makamna donc na avantage nous offre ne ba pe ba ngombe ba pe ba saka lo sokona zwa mon avantage na siko ne ba tumsu bazana ngote net ba makaya ba simi bazana bana ngote mon ngana zana avantage wana ata ba futa nga 500,000 ata ba futa nga 1 million l'essentiel fin du mois na satana net ko mikolo ko to ba no pousse na déjà hôtel kana ta téléphone pas eleki déjà toucher mon bon mais question de Zagini Nolobaki, c'est-à-dire stratégie au sala pour se maintenir. Alors, nalinga musala na ngamengi. Musala au nalinga ngo trop. Et puis au Robin n'importe quel troupe à théâtre. Là papa tsana na yo jouer. Na koya même si quoi que condition na ngeza ka bo. So ko kya ngona ye. So ko gipete le kambuti. Ato ben singa na émission. Na koya ko le kapeza visibilité. Na zape le kosote. Na liaka pe bilela ti na sama kamoko ndenge donc na memaka vina nga na nenga malamu na se maintenir kaka na linga pe confliter na linga polémique te ndo molinga bo na linga confliter na linga polémique te ya moni bactérie ya basi mibali o bazana ba génération siko balinga nga mingi te vie wana to longola kai ba vie wana to longola ka bango oni balinga na mo ba problème te balinga ba confliter donc mona so se maintenir kaka
o kuna ko koma pisi natali atia papa ntsakala babenga na ko tourner na luka ngote na makasi fona na garder dignité nanga bango ne babenga bazana posa nanga bakoya zoko parce bana posa nanga na tambula nanga petit apa na ke musala RTNC il fallait que nanga prière des fois pe na fana na ndako il faut na komana ka ba pièce il faut pe groupe nanga mona zo diriger ba tournage affaire ba kisi balobi théâtre monde théâtre comment qui monde ba qui n'habite sur zo courant makambo te nga basukula nga nanu te yo basukula te rien oh ngaza nga mutu nga mdisala nga nemba ka mona te mais oyebi ke bato basukula na mais bongo na lobi na mukili oyo bana nzambe basati bana diabulu pe basali basana bango o balinga banzela ngo bake kokota o balinga nzela nzambe bake les deux na suka nzambe na fuka ma pona osenga na nzambe na nga na tina te bongo siko yo po kabela nga chemise fona na kota ka bonga pona benga yo tinla nga ta $50 soko za na motema ko kabela nga o kabeli nga soza motema na osala kisite c'est pas la peine fona mi ba ko milukela nga mokoti faut créer la pe moi biloka mike alors est-ce que vous nous rentre bino on a makaya bolingo ezali te yona makaya bongo bon simise bolingo ezali na dalili kamala to laki ndenge en solution soko ye tala ba petinga na linga aswa ye bolingo ezali e bon siko ba bakata no moni bolingo ezali ba Gabriel wana o mona te na sala be o tala ba malewa na ngati na lamba na gunani na Gabriel na lamba ba ndunda na lamba ba ngulu na lamba mbika ba cha soso na lamba biloka ndenge na ndenge na mamne ba lamba wana na lamba je conseille le conseil de l'eau bateau bazoya lelo na théâtre donc ba petit ngo bazara déjà na ba o bazoya na ba bazama kantiba ko sa théâtre o ko ça bon non ba on fa ndaka par exemple eza na bato muso bakumisa kabisa baka tala biso linga ba vieux po ba fungula biso nzela to linga ba vieux o po ba fungula biso nzela ya ba linga biso mingi siko bino pe o tala kati so mon likambo zo ko ka osala te to ba pièce biso na tala ka so mon yo ko komano pièce te benga ta mukolo ba papa yo koma okoma na ni pièce tangeza idée boye me komela ngango ko linga to komata musu yo moko mona wa o simba te ozana idée no malamu me mutu musu ko komela ngango ezana ngoma beta leka bo ba banze muno so ba color kesi ba koma eza le produit musu pa ko za ba sala ga ni parolier ba nini ba bongisa to makam et biso to bongisa ba pièce o tiana na bongisa ni ngo bien et kina na orientant na ndenga malamu do fuko tala ka ba pièce tala ka ba nini mun o na zaka mutena yo kana no conseil pas tato tala ina sala bona sala bona ko pesa pe conseil na orienté parce que to ko peksa binoté parce que nzambe pas tindio kana na musala wa théâtre to ko peksa uti mais faut y ba kitala mukolo azali baleki bazali boye ozala na moi norme ozala na moi nzela ya malamu voilà José de Londres na pesi ngo te belé José de Londres non pe mutunanga to benga na ka to komona ka José de Londres nzamba suba et puis Mike la Duchesse ye pe su soba ye azanga ko benga nga Mike c'est na tourner pas na ye la Duchesse mutu mo bien sur la pe moi Christian Petit pe ba Nicolas tala Nicolas mavoa ngeleki Christian yo moko lobaki soko oza na poto mutatina ta $20 te yebaka lingi na ye te mais yo osalisa une année koki ata 100 fois to kolia te Christian oumeli na poto oume déjà baumela déjà te voilà alors bakisa bino susu makambo mbaso yoke tosisa biso mais biloko ozoyaka bakisa bino susu kama nga aza na problème te loba yo nde bakestion sila bakisa en bibliothèque o mbaso batisa komite kobwaka na bambaso entre bino tala namona nanga te tala namona te moto nakeli komona teke non natikeli komona te moto alobi nanga moni moto abwakela nga mbaso osimise balobi kaka babwakeli nga mbaso mais c'est vague na nabwakeli yango seri mosu bapoiso etombokani boyebi yango te batieli nga poiso bamakaya koya nauti kuna tatara alobi naboka soyi na verre soki soyi ekiti mbala moko natie mai na verre so soyi ekiti naza na poiso mais nana ngo akufa na poiso oyo toyebi oyo oyebi nana akufa na poiso yango acteur nini oyo yebi penaki ye pena babomaki na poison acteur nini bazala kaka batieli nga poison si mise ngoso ye nameni bakokala nga kuna ye papara oyoka bien te ndire batieli nga poison maza te lelo kovivre nde donc bilo mosusu to dramatisaka yango te ozo comprendre nga na mona na nga nano te ke yo omoni ye bon boko soupçonne bato mais fo yebake moto nde muta kosala nga mabe muto nde mutu azosala nga bolokolo nanga soki kombo eza ye mikolo bakaka nga balingaka nga te neti toyebi ke neti ndeko na biso buibui par exemple balobaki oyo buibui akufi miso oyo babwakeli ye babomi ye miso nani oyo abomi ye miso c'est ça le problème mais yango esengana koyeba
nga za bango le nyonso te omona na kala banzuzu ta musu to ko bien na likambo tel bo c'est ça le problème ça nous a mauvais tsala na za mauvais madianga ah là là buyi pesi nga papier pilipili na bimi buyi voilà toi que toi si sera biso ya joli ça va bo to vandi na bo Kagame azoli kakuna Kagame tsala Kagame yo sa Kagame monene soko azoli kana seku na ko zota libanga na bambi pena na mutu pour surtout résoudre millions de morts ouais donc individu wana mutu moko ndimta kusaba makamandenge wana ya normal te na mboka na biso c'est insupportable bato bazo kufa insupportable bazo kufa baba ndeko na biso ti hein ekozala bandeko mosusu tokolaki na bango esika moto mosusu pa azwa mwasi abalakela na ye kuna ale babomi bana na ye kuna tokoyeba ndenge nini po totangi mpe baklasse ebele na bato na baekole primaire na baekole nini topanzana oyo bazokufa na fo tozala na souci na tokotikile tante ye azomona yango esengo bato bakufaka ondre bato baza basanguinaire eza malamu te foto biso moko bana Congo tozala na unité tozala uni po monguna azwa passage te po soki toza mpe uni te yango monguna azwa passage aosaka na biso mona kati ya ndako kasi mwasi na mobali babandi koswana ale diable pa ayi kovandela bino wana ainstalle na yale papandi bino c'est ça ndenge mpe mboko eza oyo kuna tala gauche oyo kuna teli na droite oyo teli na nord na sud eza kitoko te alors monguna asali nini adoit profiter tosisi ya joni mpo na tosisi merci balanda biso soko opesa ta mwa 2-3 personnes na mbote tosisi napesaka mbote mingi na leki na nga Jacques Tsengi mwanza na mwasi teshute te na kata Lausanne Senghor Kanga babone guérison nayebi kozalaki na hôpital obimaki déjà na mwasi leki na biso tete kimwena mafuta bambote demonte mukonda na kata Suède bambote mbuta metro makengo na kata Zurich bambote kozanga te Fioti Ngoma na Madombrunga bambote Willy Mambo bambote Hans Luzolo petit frère propre 2 minutes apo Firenze yo maze tante tala kaka yo yo maze tante pesa papa mbote papa Arma afi lungu na kata Allemagne mama Mundibu mameme Mundibu na kata Allemagne Christian Petit bambote na bino bozalaka malamu José de Londres bambote Kinal Maleko Blaise Ntsakala artiste timide na kata Saint-Étienne mama Pineli na Cherine Pineli Biant tala bambote no yango ba Kinal Maleko osasu ba œuvre te Kinal ko va souhaiter président atikela kiti je ne fais atikela kiti président Kinal Maleko boniko Kinal sala bosala makala je ne sais la sala boni bando tikela ngelo moko ta africaine kala sabya ba 50 ti lelo Kinal bobakisa babilo mususu artiste timide pesa actrice ya yo bambote mingi musala malamu nazomona ba image zobwaka bozala bien nzamba pambola bino bokende liboso oyebika système kozanga te zonga botourne na poto biso mpe totourne awa baimage esangisami ali ebana kozala badiffuser bana kosalama merci mingi na baproducteur nyonso oyo lelo basalaka mpona biso mpo lelo mpe biso tokóma mpe boye bazena lisaka bambote na yo vraiment barobert kabwiki bilibili bambote na bino en tout cas kokolia nzombo Kalunda makoyo ekomono mbala ndete tebe tala yango bambote na bino en tout cas bandeko na ngani surtout nzambe as zala na bino nzambe batela ka bino nzambe sunga ka bino vraiment merci. Voilà, merci de nous avoir suivis bandeko bonandi biso partout dans le monde. Nous tous avec na kulitu na biso papa Ntsakala et biaza icône bango photo za la na bango mingi photo senga pa nzambe abatela bango toujours pour tout vendre rabo tout monde na raboye tout me rata koka parce que bango basadi moi trop c'est vraiment moulai trop. Alors conseil na ngezali na acteur et puis actrice oyo bozoya lelo bona na mo exemple oyo pour bino bosse la kilelo ngosko to se pele souté ta oyo na ntaka lo mauvais ba œuvre papa ntaka ba œuvre mona bo na kanyina bato ya boaka donc boyela biso ba bossa ba œuvre etikala puis théâtre zaraté bani maman pas mal maman la personne mbote belle le casse muntu la personne mbote belle vient ngai le casse muntu kiteka pire vieux ici la botika malam to le belle vie bye bye
Asiko Mera Yenisaki Tobodi Kasai Atoni Kuba papa ye Olingo yanga na yo bana bana bamboka Olingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bamota basa basa nete Bachakre na sala yo na nzoto na yo Bajaluma wate oh Bajaluma wate Atoni Kuba papa ye Olingo yanga na yo bana bana bamboka Olingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bangote basa basa nete Bachakre na sala yo na foto na yo Bajaluma wate oh Bajaluma wate Tobota na yo papa ye Mokolo bakoko na bako benga nani papa Papa na mokili azalaka se moko ye Anga na leli yo Atoni Kuba papa Fedi ya ngoma e Shaliki kwanza ho Eme ya menga ho Kalabana tobota na yo papa ye Mokolo bakoko na bako benga nani papa Papa na